biso kimia tosala mosala yo tosengi na yo osilisa lolendo nyonso ya Satana tosengi na yo osilisa lolendo nyonso ya Satana tata simo kimbangu kyangani kanga Satana tata simo kimbangu kyangani kanga Satana yonde ozali nyanguya yako kanga Satana tolebiye toboriye akende naye tolebiye toboriye akende naye sengi nayo kanga ye osilisa lolendo nyonso ya Satana yo Nzambe nganga mosalisi wanga ozana ngai nasalela yo kino suka tala Satana tango iso aose akobungisa kongo na pasi omonaka salisanga yo Nzambe nganga mosalisi wanga ozana ngai nasalela yo kino suka tala Satana tango iso aose akobundisa kongo na pasi omonaka salisanga Nzambe yokela ngai mwana na yo posa nasalela yo mikakatano mileki yo Nzambe yokela ngai bungaki lelo nazonge epai na yo yokela ngai yo Nzambe yokela ngai bungaki lelo nazonge epai na yo yokela ngai aloba Nzambe mamona ni solo banatata Nzambe banatata na bakomi kobunda elonga emonani aloba Nzambe mamona ni solo banatata Nzambe banatata na bakomi kobunda elonga emonani bana Satana bayokiso elonga ya bana Nzambe esengo ya babetwi bana Satana bayokiso elonga ya bana Nzambe esengo
mokili ekoningana ningana biso se na nsima ya kimbangu ata mokili ekobaluka baluka biso se na nsima ya kimbangu tolanda ye tukolanda ye vyangani molimo mosatu tukolanda ye vyangani molimo mosatu ata mokili ekoningana ningana biso se na nsima ya kimbangu ata mokili ekobaluka baluka biso se na nsima ya kimbangu tolanda ye tukolanda ye vyangani molimo mosatu tolanda ye tukolanda ye vyangani molimo mosatu Nzambe na biso simba biso na maboko mibale biso tokotika yo te toye maboko pamba te tomemi fleur ezali signe d'alliance et d'attachement songisa biso na motema na yo otambola na biso elongo toye na bapigeon oyo ezali elembo ya komikitisa peme ya kotindama pememe elembo ya komikitisa Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Kamboye! 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 Eunwe! Embazie! Bilumu bya kuloye! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiesemoga kiesete! Tsai moga tsai kwe! Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Ya solo makanisi ekendaki mosika. Bongo bya bongo te. Kasi makambo mingi eza kozela biso na liboso. Biso foto batela bandimi. Biso foto batela lingomba. Banzambe bazali wapi? Awa na Nkamba. Ya solo. Esika ni bango bazali. Te mipai mutimo Kongo nde bazali kuna. Ah. Gapo na bangi na banga te Tosimba likambo oyo. Tokosimba bia tokosimba te. Tosimbi yango deja. Kasi moyini azali be azali te. Akende skeli kambo ezali boye etumba ezalaka na libanda kasi oyo kati ya ndako pasi be pasi te
bango kaka nde bakobongisa makambo nyonso elekaki yango na 5 mois. Batata bateyaki biso mingi, batata balobaki mpe soki tobebisi tokosala nini, tokozonga na bobumu mpe tokokufa. Nga soki natali mikanda oyo bato basinyaka bambuta eza na kati ya mozole ti sikoyo eza kaka kuna natalaka yango. Bato yango mpe basinya mikanda bakenda moke batikala. Alo biso soki tobebisi pasi bapapa balobaki boye bipai touta tokozonga lisusu te, biso tokende liboso, baoyo bakozonga nsima etali bango. Bongo bie bongo te. Makambo nyonso toza koloba na bapapa komi komona na miso. Bitumba ye makasi, kasi biso makasi na biso na mabondeli. Soki nalobi bien na ndako ya Nzambe batikelaki biso makambo misato: bolingo, mibeko, misala. Mais presque biso nyonso toza ya kolemba. Pona nini bayini baleki mingi? Okona balobi boya, okona basali boya, okona makambo mingi biso na kati na lingomba. Malili wana tolingi yango te. Toyokani ya? O likambo ezali awa eza monene. Mokili mobimba bazali kotalela biso. Toza ko expliquer bien, eza pe la Bible. Nayebi te bato babanda kozala Molimo Santo koya. Bane nini wana baza kozela? Pesa ye micro. Merci papa Lopé Sabiso Maloba. Mokili mobimba bazali kozela Molimo Santo koya depuis 13e siècle. Wesika dorodo Molimo Santo siko ye azakati la biso, mais biso bakolo la ye nde tozali kotelengana. Azakati na biso? Azala kati na biso. Ye wana za koloba. Ozobangisa nga. Tozali nde kosimba, tozali nde sima na yo papa, toza kosimba. Nous sommes derrière vous. Ba papa bazaki bango misato. Papa Kurutu, papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangena Kuntima. Bango balobaki bien. Ah, barotikala. Attention, attention. Bobe bisate, tobe bisate. Kasi bitumbe kozana bino ya makasi. Zaki papa pe azaki na bato na ye azaki kosola na bango. Bongo bien bongo te. Ba yibi ba histoire belle. Papa bakebisaki ke kuna barotikala makambo kozala. Na bano tokobota bango na bango bitumba ekozala. Batata bazaki koyebisa biso. Biso na biso bana bitumba ekozala. Kasi biso tolobi kasi papa bobongisa. Biso tozali bana. Mutakiangani nde ya kotikala na bino. Makambo nyonso ekozala pa na ye. Pamba te tango tozalaki na 5 mois, ba papa bango misato bazaki na mozole. Tango babimi libanda teke baza kosola bango misato.
sikoyo papa kulutu aye ko poser question bosoki na kufi bokundanga wapi tala bango misatu ndenge bazalaki mbuta toyeli wana te elobi te oyo nazoloba eza ya solo balobi tokobongisa nsima nango bake likambo yango na bambuta mpe balobi etali te likambo eza na bino esika tata azali okozalaka kuna nde programme ezwamaki ke soki akufi akundama na ozole na lopango pembeni ya papa Kimbangu yango esalama be yango te bango misatu na bamama baza kuna kasi likambo tolingi tolobela papa Mfuma Longa avandisaka biso bana nyonso soki olale na Kinshasa okoya kolamukela na Nkamba soki olale na Nkamba kolamukela na Kinshasa mutakiangani alobaka te asekaka te bino bosekisa ye bolobisa ye makambo nyonso ezala bien bino bana mpo makambo nyonso etikalaki epa na ye papa Mfuma Longo akei entre temps masolo ezalaki mouvement nyonso bato nyonso batata banani aza koexplike alobi eza na bato bayoka bien na monoko ya papa Mfuma Longo toza kozela mwana na biso Zako akoya kobongisa cabinet papa Kulutu mpe alobaki toza kozela mwana na biso Zako akoya kobongisa cabinet Mfuma Mbanza mpe ndenge moko bango misatu ndenge bakangaki makambo na bango mpo badesordre ezalaki mingi na cabinet mpe nani azalaka secrétaire général papa Lutarila kuna mpe manevre ezalaki mingi papa nana akufi te be desordre papa tininga na Kazanguru bambuta mpe bazali awa kofongola ndako ya Nzambe ezali kuna me ekoreki na bamouvement mosusu Yerusalemi bayaki na Kazanguru desordre ezalaki kuna mpona nini kiti biso na biso bana papa atindinga wapi na Lubumbashi ndako ya Nzambe kuna susu desordre ezalaki nakendaki kokuta ndeko kuna me papa Mfuma Mbanza alobaki nange tokende na papa Charles tiangenda ye alobi akokende na ye te nakendaka nga moko Kimbata Kuluzu papa atindaki ngai kuna elekaki nango bien na frontière Angola papa atindaki ngai kuna mpe elekaki nango bien atindinga kende kozwa mama Kinzemo na Boma kuna mpe elekaki bien place nyonso aza kotinda ngai ezalaki bien me makambo tozoyoka lelo tala kaka biso na biso bitumba ezaka makasi biso tokotaka na babiro ya bato nyonso te oyo baministre oyo badepute banani tokotaka te soki mokonzi abengi konzi ya mboka wana tokendaka mpona nini koevite baproblème me bango bakotaka babiro nyonso ekoma nango ya bango biso tofundaka te kasi oyo ezosalama na miso na kati ya Lingomba bato bazokotango
Tata président Mobutu a réhabilité Tata Simon Kimbangu. Fumalongo alobi kasi obimisi na bolo côté. Kasi likambote après 20 ans ekosalama. Tata Mfumambanza kufi testament ezalaki te. Ngai nazwi place kola papa zako atanga Lubumbashi kasapar na ba bureau nyonso presque bakonzi bayebaki ye tobandaki ba démarche na ntango wana Tata Kabila andimi makambo na biso nga nazwaki testament me Mfumambanza ki bone boyebaki likambo wana bie boyebaki yango te boyebaki te na makambo wana banani fale balandela ngo kabinete cabinet yango elakisi ke makambo na biso chance papa zako lokola simbaki cabinet azosala badémarche nyonso kota na babureau te toye kokóma na conférence ya liboso kolakisa misala ya Tata Simon Kimbangu na pasi ya mama Kimpavita na 2006 président apesaki nzela 2009 ndenge liwa mama moyele ezalaki na temps flamand akundamaka na ngombe Kintsuka tosengi koro na ye eya na nkamba eyaki be eyaki te démarche papa zako po cabinet ebongaki procès ya Tata Simon Kimbangu tolandeli yango tozwaki mpe baprofesseur Ndolomingo Nkanza Sabakinu yana lisusu Eli Kambokolo aya boyebi histoire nyonso wana namta alandelaki yango papa zako cabinet procès salami kutu ezalaki bato mingi ya lingomba oyo bamindele bafuta biso mbongo oyo bakangelaki Tata Simon Kimbangu makambo mpe ye kokuta ngai nga nalobi te eske kolo Yesu ntango babomaki ye bakangi ye famille asengaki mbongo o te bo ndenge nini tokosenga ya Tata Simon Kimbangu toza mbongo eske tozwaki mbongo me eza na bato bazwaki mpe mbongo bazali boke komona avocat chome mwana na ye atikalaki bafuta kaka mbongo nga nasenga mbongo te lelo Tata Kimbangu atika so na boloko te banani basali likambo wana biso te nyonso ezomona na miso ezolobama bato bazwa koluka biso balingi kaka tobebisa tokokana me biso tokobebisa te Fumalongo alobaka bien epa tozalaki tokozonga kuna te bango nde bakoya bana biso oyo asuka musicien wana tolobi akufaki bakendaki bapelesaki babuzi bainvoke bazwi mbongo retour sino ezala bango pamba te papa basali accident bakufi mpona nini sino mosala na bango basalaki ekende pamba biso mpe ezala bongo sala likambo bapesi yo komisa yango na suka ndenge bateyaka biso na Bible lisese ya nkolo Yesu un patron azwi bato na mosala de 7h, 8h, 9h, 10h, midi 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, patron abandi kofuta moko atali patron eske obosani ke nini biso tobandaki na tongo ndenge nini na bato premier na suka
salaire ndenge moko. Batalaka ebandeli te. Batalaka nini? Nzambe atalaka nini? Biso nyonso yebeli bongo. Tolobaka musala pamba. Ya pamba te. Ozowelela bokonzi ya likolo. Oyo etikali ye moko Nzambe akopesa. Lingomba ya suka ya tata Molimo Santo. Tondimaka yango be tondimaka te. Yango balobi bolingo mibeko misala. Oza koya liboso tozozela. Nanu tomoni yango te. Mais lingomba ekome na trouble. Tosuka na nzela bie tokomisa. Omoni sika totelemi nde yango wana. Papa Sako kombo ikokende na ndenge ya mabe. Mais non. Papa nde batindaki. Akoya kobongisa cabinet bino bato bakotikala. Tomoni pe si sali yango tozosenga tozala tranquille. Ngana nome mutu te. Na signé eloko moko te. Toyokani ya? Place na termine nde yango wana. Place ya suka biso moko toyebi yango. Kanda ya Nzambe na bato oyo basalaka mabe eza na nzela. Okomona ke okoluka liwa. Okomona yango? Makambo eza na Bible te. Ezali? Allez, professeur, tangila biso place wana. Pese Bible. Okoluka liwa na ndenge na yo. Kamino lokola ezo koleka na mibwaka kamino ni atanga omona mibwaki kamino etelemi. Boyeba ni atayo ezali te. Papa Umba. Eza na mutu te. Papa eza na mutu. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Makambo papa apesi biso ezali na mokande Moniseli chapitre 9. Kuna nde papa ekomami boye mayoyo makoya kati na mokili me mayoyo bwana makolanda kaka bato bazangi bilembo tata Nzambe na bilungi na bango. Donc mayoyo wana tango amoni te ozana elungi tata Nzambe elembo tata Nzambe te asuyo pasi 5 mois oza kobundaka pasi 5 mois soki 5 mois ekoki babakisikiri mosusu. Donc baza koluka liwa meliwa ekimi ami bwaki na mai ya lobete na kobuma nanga mutu te akangi singa na nzete ami tiembiki singa lobete na kobuma mutu te okwei oza koluka liwa me liwa ezate eza ndengo na papa boyoki chapitre ngeta elakisiki makambo mingi ezozela biso na liboso bapesi biso ntango tobongama soki toza kobongama te tokokutana na makambo ya pasi pa tozokende oyo bazokopelisa babugie etali bango biso tozali kuna te bato bakomi mpe gauche à droite trop na bandeko na biso ndenge tobotami banzela bazokota eza malamu te me toyebeke po tozokende azali mwana na yo bakondima kondima te nga nazaki pasteur bakondima nazaki longue bakondima nazaki sel bakondima mpona nini tobebisi te nazaki flûtiste bakondima oh nazaki musicien bakondima koreki bakondima Yerusalemi bakondima Ajax bakondima moni tokomi na passe sinon merci tango tozali tango tozosenga bolimbisi tango eza ya bolimbisi ndenge tomoni pasi na motema Nzambe alimbisa biso tolobi kaka tokozongela te na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Imbangisme oye!
bika tokubikeno moko twatonda lusiku musutu tambuli kwa tata nzambi muzola kwa seye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela